Saki Olingi Atala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus www.infoplus.org. Vous abonnez massivement à la chaîne YouTube Nebiso Info Plus. Les websites bino ngawa bino Mustafa Malim Majimbo mesana ngai. Bayanga déjà bandi o mesana ngai mon vieux Babi Moli singa lelo geno to mesani déjà agence Padem Oversi na ko banda boete son kena remercier bawa ngai. Je voudrais remercier mon DG, mon cordon, mon président, mon papa, Moufane Moudimumba. Merci, il y a Nibalena pour remercier Marie Modobolongo, les Canadiens, la Sirène. Je m'appelle Boyenga, RAV 4, Massalanga Yakati, Emmanuel Moussafou, petite sœur propre Katia Mabeka, la star Cayenne, Diama Vert de France. Il y a Jolie Mabeka, mon compte reine. Lelo, tous un espace pour tout à la nation. Tous un espace qui s'est là, on va y aller en pompage. Banani soit Kalema, si car on se détendre, ils a awana Isalangomba. Lelo toye to kutana, il est vraiment à artiste et musicien. À évoquer na groupe ya Ali Poupa F victime. Toye to betanaye solo ya école. École ebimi batebele bazolo bele école bamsuba bandimi bamsuba zoboya par rapport que ba mélomane musuba lobi ndenge basatandaki que école ezalele yango wana te ezali nande ko wana to kobeta na ye lisolo ya générique na bango ya école na yango to ko pusa na mukie ya kokoma esika ezali po to meka kosola na ye. Je vous signale na sima caméra de Cosnège avec les images de Tozanaye to bukan to koma to solana ndiko wana. OK. Ndenge zakaka botalaka awa lisala ngomba. Classe moko boye eza classe bon. To ya to solana ndiko. Ndenge esa bino ko to beta masolona ndiko il y a F victime, là il est par rapport à l'album Nabango et ça sur le marché ici déjà générique d'école. Donc mais quoi analyser par rapport à dire éventuellement les na coupé ça est moté. Dambote. Assalamu alaikum ya Youssouf. Alaikum salam. Bonne santé. Ouais, santé. Ouais, salam. Il y a un peu. Salam mes alliés, ya Youssouf. Ndenge za la kaka. Ba rumeur te mais ba fanatique il y a activité na ba fanatique il y a ba orchestre sous poto ko tambala moko ba lobi que album na bino to pe générique na bino et des na yo na yango lelo to yoto sur na yo yo amis placé à pour répondre bateau yo so bateau ba Toujours que le mieux placé pour répondre na bateau nyonso bazoloba to me dit ko luka bande ko musuba zaki na voyage nde to vio o meka voyer bisa biso boni générique d'école dit na banina ko saluer mon boss el professeur Cap la merveille mon président de loin donc c'est-à-dire qu'il y a aussi mes ATA. Je n'ai pas depuis mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Le lot combien? 7e jour. Maintenant, dans 1 million de vies. Je n'ai que belé bima qui va nous belé bimi bimi. Non, bah comité à
ata ba 500 000 vues na ba koya ce que je bête était par rapport à biso arabe c'est le rôle de bimi et qui n'arabe bat balbara ouais bête tu vas tozonga na ba 3 semaines les bimango bat balbara ne ah fallait tout album en tina te mais par après l'air bazita ba yo faut que ma mutuwa c'est ça là par après Arsenal des belles mélodies il y a ozokende na biso moi vite balobaka ndenge wana balobi par rapport ya makelelo oyo Fally Ipupa F victime bochaki balingaki s'attendre leloko moko eza grandiose eloko wana comité eza bavite mais balobi ke comité par rapport ya goût oyo bato bazovelelaki Fally Ipupa abeti baworld ndenge azonga koto efalaka beti eloko moko eleka baeloko mais eloko wana ma générique école ekomité ezokoma te eza bavite okoma te na sens déjà po ekoma te fo bato basepela nango nango te donc bato basepela nango das nango avant kutu président lancé clip générique oyebi ke quand nde ezala na barep nde prise afilma barep na biso abwaka rep wana oyebi danse ya makolo nde esala donc engombi ya osakana te lelo siko générique yango ebimi eza bien yaya eza bien na sire na bandeko na baami na nga totravaille na bango générique eza bien makasi soki ezalaki bien te ye moko bosa nga ndima te bimi donc soki omoni ebimi seke econvaincre ye nano mpo musique oyo tobetaka bo ebandana epa na ye moko soki ye moko ekangi ye te ondima te abimisa ngo na miso ya bato lokwa ndimaki ebima na miso ya bato seke eza bien batozota 7e jour lelo bato bayebi tosala de l'extraordinaire okoma ezoka même guitare oyo tobetaka yango wana kaka tobeti mais sikoyo toye na biloko mosusu gelora ye talisima babi kuna ye mpena donc sikidoloma akomisinga kotango falaki toloba bato ebele balobi ke générique ebeti te par rapport ke kabuya aza te moto asimaka charge ya générique ya F victime kabuya aza te baanimatere nyonso babwaki mais bakomi te donc quelque part kabuya apezaka na F victime etant que musicien akati yoko répondre biso ndenge ya mona nyonso tosala na orchestre wana c'est un professeur nde aza odesi ya makambo nyonso tosala okozala na ote fali ozala makambo esili donc oloba te lokola kabuya kimobutu ndenge bato balobaka kimobutu na ye donc soki moto aza te yasaleli mobutu question na répondre ngana kozala te fali ozala donc toyaka wana mpo fali azali misiki tobetaka naza na art nanga mpo bato bacomprendre qui est Youssouf fo nazala pembeni na fali fo nazala pembeni na professeur mpo toza na école donc c'est-à-dire nayekoli mwa formule moko ya mathématique mpo bato na convaincre bato fo naleka ne pas professeur na école na ye donc c'est-à-dire nyonso tosala c'est lui qui chapeaute yo kozala te ye akozala te mais tant que ye moko azali tout est bon. Mais musique ezalaka mpona bamélomane, musique ezalaka mpona bafan, bafan mutu bayokaka, bafan mutu bapesaka bapoint. Quelque part tant yo ozoloba ke yo kozala te, mosusu wana mpa kozala te, Fally Ipupa restera toujours Fally Ipupa, toboya yango te. Mais ozomona te ke makambo malamu ekoleka te, ntango deja bamélomane balobi ke poa ya kabuya bamélomane fo bayebake non kabuya akoma ye négligent ntango tosala obike kabuya donc akorate te na générique donc eloko na ye ekobakoboya yango te na orchestre mais le tosala générique le tozwa forme générique kabuya ne se présentait même pas ando ya rep te sikofaye basala miracle nini ando ya te donc ça fait au moins dernièrement tout au bêta na partout il y a grand hôtel kabuya mata ba réclamer kabuya ti a mati na podium président yimoka kamwa mais la mona na lisusu te na monieka na podium il est akoma ki négligent ando mona na lisusu te que presque face à miracle net ni président bon na ye
tu fasses un miracle nini po aza kabuya tokoyita aza ne kabuya na ye mais sikoyo azomonana te akosa miracle te bato bango se présenter banimateur oyo bango se présenter wana bango nde fo basala mosala na bango donc azali na choix te lokola amonanaki te tina tobandi kotravaille générique amonana te y avait pas un choix donc lokola amonanaki te bango aza ne kaka kabuya mais aza na orchestre makambo esinamu te parfois moi eloko moko mpe ekosalama po bato badeklare kabuya pamba bakosali mo eloko moko parfois moi eloko moko ekosalama bakosala mo eloko moko boye donc wana eza na certitude te wana mpe eza masolo moko te peut-être tokotuna yo mais tozokende kaka générique école ebimi eza sur le marché ekomi na bavie oyo ekomi précisez bien 7 jours à pamba d'ailleurs tokomi na 1 million de vues naboyi te esali bavie ndenge wana déjà côté ya elle magnifique le professeur voilà. Fali Poupa du Cap la merveille wana tolobaka te côté bavie wana vraiment tondimaka yango Youssouf bato batala vie na yo faut convaincre Youssouf tokende Youssouf la question c'est ça na internet wana bato batala yango te bakipa yango même pas mais baza baartiste na mboka soi-disant artiste star ya mboka oyo mais une semaine à pamba générique moko yata bagénérique ebele bimi franchement azolingaki masolo toyelaki Youssouf école ebimi peut-être l'école ebimi to lancé na générique album ekombo ndango nde école non comme album eza contrôle donc contrôle nde eza comme album école eza esprit donc idéologie siko mutazo kamba école c'est lui le professeur elle professeur cap la merveille donc comment générique siko générique comment dans eza nini provision de Zikito voilà oui donc voilà babi mudanga Zikito ya nebiso banimateur tima mona oloba papier original na président Belair bazo sepela déjà papier original na président Belair moi 25 kilos na boyoka na ba clip kala tête et ça là moi bien que mikolo na bazara yoji ya mamoto Chanel banini donc ba casal mais moi 12 kilos non 25 kilos pour la clip la clip c'est belle papier original na président Belair na sanité José de Londres yanga ndeko ya kati José de Londres yubi donc Nasima Yemba côté wana kuto kanga na yo Nasima Yemba yubi nde solo la ya Youssouf to continuer na émission na biso au mois ka batu na yo album générique ebimi album c'est pour quand donc biso to travail donc jusque là peut appeler ça va émission moi ça la bi dans 90 jours donc dans 3 mois disque ebimi donc to kende na ba deuxième mois donc tika le mois là sauf imprévu donc 1 mois 10 secondes Youssouf bache vocal lichi nga fola tsatsi na utsa atbayoka nga de na ba sky atbayoka nga na ba libre parcours pourquoi pas président la tiki na ngasu espace na album là président tiki no espace na album na ye Youssouf bani kala pas ya Fali Poupa du Cap la merveille tout se voilé tout beta masolo Youssouf awoneli pa Fali Poupa Youssouf ayembaka bien Youssouf aza boga mais Youssouf on comprend de l'eau question dans zoya nango Youssouf ayembaka bien Youssouf aza boga mais Youssouf so na vie mais Youssouf kala mingi te awa bandeko mosusu na ye biso bazongi déjà bazalaki na voyage Youssouf akendeki na voyage te Youssouf ça fait un bout de temps Youssouf a voyagé à sauter na FBT ezalaka nini d'abord qu'est-ce que c'est ngaki
Donc, coordonner l'orchestre, le chef Bali, le l'orchestre Azali. Pourquoi moi je voyage pas? On a voyagé, c'est de l'impolitesse. On a manqué de respect. C'est ça la liste d'orchestre Azali. Ce bâti ngati. Na kota pas orchestre, on a pour aller voyager. On a kota orchestre pour faire voir bateau. C'est que j'ai un mot. Oui, voyage c'est bizarre complémentarité. C'est ça la réunion artiste. Ou découvrir au colis à solo, le banda mokili. Mais il y a un autre pénal déjà makamukela. Mais est-ce que ça la capacité bandeko bazo voyager bazo zonga, Youssouf a imbara bien, Youssouf a interprétaka. Bandeko ba otalanga so ina oloba boye azawa ayebinga to yebani. So que ça na ba interprétation il a fallu pour passer la libanda mon interprétation makasi yo tozana ye. Est-ce que quelque part ils allaient rater baba na raboter na yo? Pour ba ici biso que dans l'orchestre lelo et comme ils sont trop beau BCBG pardon le terme il faut pas ando choba kali netika yete poso to sora bimi ba petit momi on a ba côté kuna ba kenda ba voyage netika on récupérer bilo rebelle to be to na angle mususu oza ki cité pour ba bi victime de moto za makasi na ma voyage. Bon, pour voyager oui bien bon. Si on a voyagé mais ça fait mal hein. Oui non. Baninga ba kei yo tikali ça fait mal mais toi artiste sur la tikali ba la tikalika ya na rien lobi pe mokolo to zwaka. C'est pas dit que la bon il y a des bons orchestres là-dessus. Ah bon bazar. Moi ça va me sentir né que na wa mikili États-Unis bazali. So za absolument ba Kenya. C'est-à-dire que za absolument ba Kenya. Bon, chaque chose a son temps pour faire. Qui se bête dans la musique. On est tinga beaucoup côté na mususu. Na beta balle ici comme na Messi, na Cristiano. Franchement, na beta na balle au niveau bon ba beta là. Ata na simbi guangwa ndenge na obeta tie na okokati. Pour tactique de jeu bon ba mesane là. Na mesana ote. Donc laisse le temps au temps. Oh yaka, oh ya lobby yaka. On est moto à patient taka. Ali yaka mingi, ali yaka bien. Donc c'est ça la vie. Pour se pélater na ko zo mona lelo. Lobby tango ekoma o yozo kanisa, ça lobby. Lobby na dit les amis bien. Et puis il y a danger. Il y a danger quoi, Youssouf tout ça batou. Bandi musique kala carrière réseau kende. Âge besoin kende, Youssouf c'est un parent, je vous signale. Mais les lots batou musu ba comment compter na ba option musu que ce qui a joué simbaté na lu kata côté mon go pe na kende. Ce qui est les lots orchestre mon go le que Youssouf le mois place aux ali oya place oya l'orchestre oyo to boya totanga ba kombo te okobo yango okolingaka kotikala pa fali pupa oyo ozo voyager te malgré koyemba mais voyage esalaka moi eloko esalaka moi te mais esalaka eloko moi bien epesaka mpe honneur na mabele ya motu place azalaka star na biso wana voyageaka soki orchestre moko lelo elobi ke non Youssouf yaka awa obo yango kaka mpona fali pupa. Bon, kolonga net d'orchestre place naza pour la kende l'orchestre mususu. Eza na osuwe na ngati. Mon sonde na bina longwa lelo pa fali. Orchestre na okende. Ba oyebisa na finga fali. Ndeni finga ebo. Mais prise à 5000 euros na ofinge po ani. Bato ba mona ngala mo finga prise ba mona nga en idiot. Mais ta jour mo finga fali po ani. Po longwe pa na. Skonga naza habitué te ofinga bato. Éducation na okokango te po eza salingi eloko te na leki na TV batininge pa ndeni so leki na TV boma jo wana fonga pe na Youssouf na leki na fingi fali mais non pour lelo bato ba comprendre que Youssouf na musique à Congo lelo c'est grâce à lui na na ingratitude ya ndenge wana na finga mais non
peux pas le faire. Nava non orchestre na biso. Bon orchestre peut non kende parfois ba kozwa ngati ndenge bazwa ngana orchestre na biso. Ba respecter ngati ndenge ba respecter ngana orchestre na biso. Moi on ke kuna bo leader wana comme ko envier ngai. On te kende moi mbringa na yi. Ko envier yo na sens nini? Ah ça dit vous avez pas elle professeur. Ça dit toi une école yo. Maître à apprendre bino tout. Ça dit bande liti suka. Ba l'idée rebelle to temisi ba on ngabu. Na habité tande na. Na kana mi kilité mais c'est quoi ça dit? Ba leader rebelle so temisi ba on yo. Ah donc bitumba mo mabe. Ça dit siko tango zolo ba ke ba leader rebelle so ba temisi ba on yo. Na pas nape otanga na ba kombo pardon mamboli misangai. Otanga ba kombo ba. Te bo olobi mamba ba leader. Ah vous tout ça to into tanga biso ta ba kombo ba Odette Lesa. Ba mifi bilemo Lesa. Tanga biso ta ba Nimbuku la tigresse. Ça dit hein on a ceinture na nga ya libanda mboka. Ça dit Youssouf Ngani. Moi western hein. Ba El Chamay la grande dame ça dit wana yeko. Ba kombo fa to tanga ba wana ba Mireille Kabango ba Rita Kieko wana serre na wana joku ba Briana Okito ba Eric Kamba ba kombo fa to tanga mais ozoki maneni bo yo lobi ke no ba leader mususu so totali bango vraiment soki totali bango vraiment otie donc na ba swag ba nini nzemo na bango makambo na nzemo ah il fallait faire rigoler. Kasi tango yo lobi ke non na ndembo nano nga bakemba la moko avec beaucoup de respect tout en comme la c'est de tout temps comme elle professeur c'est-à-dire le contrôle galamini ma leader mususu na lobi pas avoir ba leader mususu le quoi to masquer ba comme la bon tout temps en petit les amours respect pour la parole ba ebi non Youssouf ba te ya ni diga mukile comme o petit wana mo te na respect na bango to temps pour le contrôle des oreilles. Banzemo zana contrôle wana. Mon bat balobaki ner album international et toko c'est bimi bat balobaki ba n'importe quoi. Akimi musique yako rumba banini boena bodona. Mais musique o ba balobaki akimi, ça dit moi ndé toko c'est kangi mukili. Moi ndé toko c'est kangi mukili. Ton mari joue un homme, je n'ai rien à faire de ta monnaie. Non, j'ai pas de bad boy qui finira par tomber. On s'est fâché tous les soirs. Ta jalousie me prend en otage, tu surveilles va-et-vient. Faut que l'on arrête tout ça, t'es paranoïa mania. Tu te fais de films, tu trompes sur moi. Faut que tout soit comme avant. Mais on peut plus se parler, Nalingio suppliqué. N'écoute pas les rendis. Nalingio, tu laissé, c'est mon c'est la lipi. Dans ma vie, je suis un homme. Je n'ai rien à faire de ta monnaie. Ça dit qui banze moi. Nalingie, je ferai tout pour elle. Nalingie, unis comme des alliés. Tu m'as jamais laissé tomber. Tes problèmes sont le mien. Ensemble, on va tout partager. Ma vie arrangée et abandonnée pour toi. La Cécilie n'a monté. Wana Tokos. Ça dit bah, ya, bisous me banze moi na ngamo. Zama we manze mo la casque na studio mais o pété yo mo banze busku suki batu ba circus ba yo kiango mukodo c'est-à-dire idéologie mukodo ya circus que ya pe na contrôle c'est-à-dire batu malem moni batu fallait bazwa terre yo kana no générique bazwa terre yo kango et ça la bien mukodo ba comprendre bien que non. Donc, on a venu un contrôle de Makambo. On s'est pelé. Ezoya Mabe. Disque belé au Vanda. Disque belé. Les contrôles est bien. Tu vas péter, mais tout. Il fallait ça, niveau, il y a disque, tu vas comprendre. Par comprendre ya lebso ba rumbeza wana ya moto moko dongo okokate ko ba rumbeza wana ya moto moko okokate kwa na assure que bandeko bolanda na interprétation de na lobby Youssouf faisons interpréter bien ozo okonvekanga ba kite na pembe na fali pupa
to mekana kozonga na yo to bandela dina na actualité to mekana kozonga na Youssouf combien d'années on a fallu pour la salle depuis 2008 pour la profession. Youssouf combien d'années déjà pas Fally Ipupa? C'est depuis 2008 on peut dire pour 2018 donc calculer 2008 à 2018 donc 10 ans déjà pas Fally Ipupa. Voilà. 10 ans pas Fally Ipupa. Combien de vocales? Moi là il m'a Skype na téléphone na kanani na tina na téléphone na vocal moko prise aloba assalamu alaikum c'est-à-dire nous quand on est c'est-à-dire nga moni makambo yo bi valeur assalamu si on t'appelle salam sotala mukili mobile yo ke loko c'est un tout avec prise assala pour nga na imba ikole belele kisa yo fodi kwanza nga désespoir yozalaka espoir nanga toja mayemba glodipina korolaza wechi perlibe Jenny befonga tu m'as promis l'amour infini c'est valoir tu m'as déçu botika ya take kuna nisha ferrari ya kozonga na ngai trésor kasongo digelo manga blanche jema Kogo masala Albert Mavungu jamais mbwangi c'est-à-dire na Congo na habite so yoka da mutaimba akena balinya bo voilà première vocale nango pesa makam deuxième vocale to souffler nango soko ye na libre parcours na nzembo ya walo tok tok papi matala tala tok c'est-à-dire na yemba vocal moko wana c'est-à-dire na États-Unis grand pote John mon boss yoyibi grand pote John na bike kala te ki chasse zo yinda quoi hein c'est-à-dire linga mingi so na yembi vocal wana Blanchard Jema c'est-à-dire la Suède talegi azate yoyibi masa wana to sur la mikolo kini kala te ki senti benenge no Blanchard Jema za na imba pesa nungata moko esengaka ebembe ata na lingala po baye pesika nowe folle que je suis péclat d'amour et betinga na komi plus amoureuse ya El Chamay les amawala mokosata lo Francis Pinda otisiked Fanya Lopez Tania de Souza c'est dire vocal na yemba ngwa so ye na nzemba Schumann grand poète Schumann donc ça dit Paris biso benga ke Paris na ki na nzembo na ye 40 jours na yemba tata nzambe kinoke ye ya moto moyindo jalousie na pangi na yandikake jamais kambinga tala kindoke jeli babonga lizete ngondo tala kindoke tala balingi babutu la mer mo flete calibre c'est dit wana nzembo ya Schumann so ye na nzembo ya Iseboya donc on a ba vocal belé donc c'est dit biso ta artiste tito lo barabo yo mozo ka ba différence ba vocal c'est dit Jolita Maye la sucre yaya Edouge Ndonga la yoyebi mes salutations à mes jumeaux quoi bosenité Rit Epting c'est dit Suède ya yo quoi Wajo Kisakisa Jani Kisakisa Zeno Kisakisa ba vient nga palais c'est dit ba on se ba ki vocal na tsala nzembo Iseboya wina ndimi yo za jogo na ngai po inome Fernando nalingaki na mekanga na kangami nzoko za mobimbo tondeli ngokata na kate yo memi ngati na suka bisengo Serge Boinombe pat c'est dit ngai nazara sir pour les bibulo na nga nazara sir pour les bibulo na yo Youssouf El Piano nini yo rezonaka étant que musicien na avenir to pe pour la carrière na yo pour muta azanga ba projet non ba projet na ngo itala ngo ate ngo itali ba projet na nga to eloko nini oyo Youssouf na masala te na musique na pesa bato yanga na zana donc na olinga na pesa bato pe na o yanga na zana c'est dit ba yoka qui est Youssouf donc ba yoka moi ba crèche bandam mais avec le temps avec mon boss et le professeur Nekolo Tozana c'est dit bah tu vas comprendre on est au contrôler donc Kalami était au contrôler Muki c'est dit biso contrôler na biso le bandana na tokos to contrôler Muki ya na biso tokos eza album et puis
olingi na kinelo orchestre voisin koleka biso eza te banda droit chemin ti lelo orchestre voisin koleka biso eza te. Mais question mosusu eyeli ngai balobi ke bamisa fali balobi te mais emonanaka bamisa fali bavoyageaka trop bayebani te soki ngai nayebi Youssouf bamisien mosusu bayebi Youssouf te. Est-ce que bino moko bosantaka yango ke mingi na bino na F15 bayebani te na bato? Mais toyebani so mingi bayebani te mais mingi toyebani adi makambo na oloba Chado Nzita le capitaine de l'équipe na Fabio Nzita na Sergino Nzita na Yunus Nzita Kumu Katalai c'est-à-dire bayebi makambo na oloba moto asalaka makasi ya toza pembe na fali ko fali fo ya biso nani Yusufu ye tiens sala befort na yo wana eza ombre todiembela na lumière na yo wana sala effort bato basa c'est-à-dire bémission banini po moto ayebanaka na bémission ba TV banini nde biso tobundaka po toteka ta mwa fasi banini c'est-à-dire est-ce que ezalaka pareil na bandeko no mosusu so na lobi boyo eza par rapport à autre yoka banda que ma mission fali abaza na ba musicien toyoka bango kaka na ba chant toyoka bango kaka tout monde na bango kaka na ba concert mais visibilité boyo bazala raté et comme la rabino na tout niveau par rapport que est-ce que bino moko pe comme la rabino soki e comme la rayote pour te kaka image na yo na yebi est-ce que bandeko na yo musobo zala kana ba na F15 ba yebi likambo na zotuna. Bon, tant que comme bon, on a faut ça l'effort là, n'est-ce pas? Ce bah, ah, on dit que pantalon nous est sanitaire, pantalon là déjà sanitaire. Faut ça l'effort là avant. Pour les reparaître la mise pantalon nous on a propre. Mais ça que non, pourquoi on va nous pantalon là sanitaire faut oui ça perd la bine à la violence. Non, il faut ça l'effort, liquide détergent, liquide maille. Donc on a pressing, bah ce qu'on les lui pour apparaître la mise à bas. Na été ça comprendre ndé dans l'eau. On comprend une réponse non, il y a moi 4 3. On contrôle. Youssouf tant que musicien, ayoka ka ba musicien Youssouf. Pourquoi pas? Donc à banzemba batutu ya mboka na biso. Batutu ya mboka na biso. Voilà. Donc à banzemba tout. Ba mon artiste faux. Artiste faux font la lito ino. Ah moni na sage loko. Ah oui ya tenga maki bien. Tenga ce que fona ça les loko ko le kai. Sango yango mona so muto oyo kabaninga et faire travailler sur makasi so oyo kabaninga te kumu katala yebi makambo so travailler te oyo kabaninga te travailler makasi te kole faut ça les faut la sala ole monde pe bino bo sa émission ko yo sa émission faut la sa émission ko leka neti ba nani c'est-à-dire il faut au sentir que non la salle émission moko boy ba jika immortel na sarkasi kosi mukado wana sentir surtout autant la objectif na ba soldat ko faut ça les locaux et les kabaninga faut yo capacité faut tala kapé a ko to ne kendeni ya na lata indeni ngafuna lata ko lekai ya na classe indeni ngafuna classe ko lekai wana ya on funga artiste ya on funga la artiste ba générique est bien belé. À part il y a une école, générique nous tout banni on a ba générique. Générique nous Youssouf amona dit que non, générique beti. Il y a musicien ni. Na ndaki ya ndeko nanga mundi. Robino mundi. Ya ye kaka. Youssouf c'est ça te. Ba générique monsieur peut bien na. Faire école la musique générique. Oyo kité. Bon amona kiana. Amona kiana. Au juge on mais contrôle n'est pas musique. C'est-à-dire biso le agressivité quoi. Donc c'est dit le professeur ici quoi. Il y a nazo biso eza makasi des formes de ma forme c'est-à-dire forme on l'a tâté quoi. Hein? Fils moi malade. Fabrigas maestro. Begingala. Abimisi fait album. On va combattre tout l'entendre. Bon bah tenga na tunio par rapport ya na tunio par rapport na zotu na yo par rapport ya Fabrigas abimisi pe logo na ye générique na ye
Yo mon yo ndeni, yo la venu, mon La question est là, la réponse. Kasi yo peut rappelle la retour. C'est pas dit que l'ora yo a question, rappelle la. Vous comment on est bien té. Et les qui non moi bien té. Na éviter. Non. Totalement la TV. Ce qui n'a comprendre na ba réponse na yo. Ozo s'abstenir. Ba tout bazan na barando na président na yo. Ozo boya ko répondre ko calculer pour calculer prise na biso na bango. Prise na biso il pèse tellement lourd. Voilà faut ba biso ndé. Voilà être professeur. C'est qu'on t'aime na arkeli. Hein? Na arkeli, grand poète arkeli. Pour ça va jeter. Un professeur, pour ça va jeter là. On est au sol là-bas. Tout ça va combattre parce que tu peux qu'il y ait bien. On a ma solo là-bas, on va bête à ma solo à bisoté. Donc quand on peut bête à ma solo à bisoté, bisoté peut bête à ma solo là-bas. Ça dit bisoté sur le moment. F victimes, ça dit mes colos le bas contrôle et 1 million de vies. Donc on a 7 jours à tout sur la masolo à F victime 1 million de vies. Voilà. Tout bon été et ça par rapport que au que oyo kaka ba musicien congolais nyonso o ba sala musique a bien ngande na zo tuno ba question par rapport il y a ba générique ko bimaki. Voilà. Et ba générique to bimé ça bien. Les a bien ba ndeko ba travailler mais là il y a biso ce que bimi ba moni bela ngena et il y a biso des amours c'est dit lourd. Là ba moni ya biso bimi bato biso kanisa on dirait il y a bango pour biso ce que bimi ba tsaka ka par rapport. Tu souffres étant que musicien, continuons sur la rana idole. À part Fali pour papa rôle, Fali pour papa la président d'ailleurs. Ce que Vandi, aux autres la musique il y a Lelo, musique il y a Lobby, la musique on apprécie à Nani. Ceux qui vont vendre le que Joma, Ayemba, toi Ayemba, il y a Lobby, toi Lelo, tu souffres apprécier à Nani. Bon, on a apprécié un peu, toi ça la boulot bien. Si on s'en va boulot, non, très bien, on a apprécié. Mais elle va venir, on va venir en Carlito. Tango tanier, mourir comme une cassine à la montée, mais mourir ma cassine. On a vu la personne, on a eu au cas, je donc on commande les obéissants, donc ma chair de poule, donc et était vers la mystique. C'est-à-dire vers la personne, moi, fond là, moi, les taux pour la salle à bureau, ma vie dans la Luciane, voilà, ma vie dans la Luciane, ma Pepe Calais, ma Madilo, ma Papa Wemba. Voilà, ma prête, la biso, voilà, coco la biso. Mon pao, mon konzi, les quadres, la Goraman. Donc, c'est dit, voilà, ma icône, il y a mon la biso à musique. Boemba podium na résumé le comment Boemba podium moko na papa Wemba de son vivant. Oui, que je sais que sur les mokolo wana konga na yebi. Bato ba yebi te que Youssouf Boemba podium na papa Wemba na Zalaka festival ya RTL. Si je me rappelle bien. Zalaka de Manu. Ba Zalaka mi amo. Papa Wemba matin na podium ba yemba ba yemba oui na prise ba côté vieux na biso quand pote mo pa sala prise utaloyi pour sali que papa Wemba nani mutuma aussi sanze motu il m'a les devant la ngai papa abi tu sauras faire ça n'a pas de problème vas-y même non faut la passe ou la papa litoyi la prise mi amore ya mi mama Otea mwana motomo, okoti lokola pema Oya mbangu oloni, nzeta malili Mi amore, monga ya mayosea Ata oboko otalanga, misekoto sate Na jijeta eloti, apesi se promesse Mi amore, maboko nanga polele Motema na ngai polele o afungoli bisipeli Pona oya kokota o napeleli o viens dans mes bras Ma papa ona ya Aïe papa maso yembi mabe kana miso bato wana robeto des âmes petit toi tu chantes pas bien
Fali ton petit là. A obeta au bon. Dans la vidéo, Papa Wemba, a beta la pena, c'est bon mon fils. Papa Wemba. Papa Wemba, c'est bon mon fils. Voilà. Est-ce que ils ont pris T'es bon pour nous mettre. Pas pour nous mettre dans l'orchestre. On est sur le yebi bouloté. Vous appelez même un professeur. Moi la maïele sur le travail bien antique. Professeur Olinga. Donc petit. Oyo pweza tira mutema wendi mate. Comprendre? Il y a biso to yemba Babylone mususu na longa na l'orchestre wana na ebité. Pas ko s'enorgueillir. Oyemba nzembo anglais Olivia yemba. I love the way you listen to me. It's because I for party you need yeah. The control for body you make me free. I show you just for to do so you can please me. Do you like it when I love you? I say you there. All this sensation, let's go over me, she said. Now I want you to take me to another place. When I just see on me, this way like picture. Mama, nangaye, I pity moto. Vous sentez, les musiciens, les lots, vous sentez moi différence, hein? Vous sentez bien moi différence, ça dit quoi? Vous voyez, vous comprenez? Vous avez que fils, maman là, na peginga là, maman chérie, hein? Richard Apolé ça, Jires Matouba, Jires Matouba, na Bosanité, Nassi Nderi, Nassi Nderi, la fille qui dérange, Nassi Nderi, la fille qui dérange, de la part il y a papi original, ça dit wana Bosanité, Del Piero Matouba, depuis qui ni bando yaya, ça doit venir que tout le monde là dans comment, Allegri Andona, mon ami depuis Chomakasi na Bosanité. Emerson Angol, Emerson Angol, Lionel Fred Konde, na Pajo Konde, na Venanga Andele Mabiala na Bosanité, Rita Kieko, na Djobu, Yebisa Aminata Makoma, l'Ivoirienne, Aminata Makoma Ivoirienne, ça dit Youssouf Yeux, na Bosanité, Peter Kalou, Mustafa, na Mona Batou, mais nakuta na mutu moko Peter Kalou na Papi Kalou ça dit wana Rita Kieko mtakoche na ba Vini na ba Sarah na ba Brian Youssouf Peter Kalou na Papi Kalou mais ngape fona biso mutu moko ozobo sana ye alinga banda ko sana ba siko ya arimo de Londres depuis Canada la sireur mais arimo dogo ça dit depuis to sola il kamona na Mustafa Razo sepela menga na sepela te ari mo dogo ikenda bonte ata Jika immortel on sepela te Jika immortel on sepela te ari mo dogo ça dit Youssouf ko ba clip pe ngo kala mingi te ça dit moi ndenge zala rafat ba sentir que non ari mo dogo pas dans la simananga Peter Kalou na Papi Kalou ça dit il y a Youssouf tozo poussa na poto to chiter l'émission na biso ma petit na oyo ma base na yo Jika immortel na sarkas kosi mukadu mukabi single ezokota kala mingi te ba singa na tuni logo moko devant caméra ce qu'il faut oyebisa fali pupa eloko moko boye o monaka ya mabe pa na ye to eloko moya okobakisa ya malamu pa na ye ezani tobani no ya mabe o monaka pa fali et tant que président Longola, devant les caméras, petit Jika immortel, na circas kosi mukadu mukadu. Nde batini ngana tu na question. Bon moi mutu nde nzamba sala biso mutaza parfait dans nzambe. Mutaza parfait za nzambe. Biso tout aux amabina biso. Mais la oui sa prise na ngate prise tala bole. C'est de l'impolitesse. Avec beaucoup de respect, voilà na awate ko, awate. Voilà. Et arrêtez. La monde est bien né gokende. Soya malamu. Oh yo le bigenda président ata la caméra, otali caméra que notre président nanga vraiment merci. Na ndenge na zala pembeni na yo. Boko za déjà pembeni na yo. Oh amsu boye ko koloba ngote. Mais na caméra monde entier zolanda zala rappel bien. On dit artiste boni bana mboko. Ba imbaka danger pe lisusu.
mais ba pembeni ba envie ya kabaza pembeni à un professeur ba comité mais biso to pembeni na ye on a aussi nzamba ba accélérer a vie molai apesi vie molai moyen de nous sa musique ba kisama c'est-à-dire pour pousser biso susu hein c'est-à-dire mokile comprendre ba capacité to na ngo aro to za na ngo pembeni na ye ba to ba découvrir nzamba pesi ka vie molai na moyen de soit musique et ça la biso bien wana est bénéfique pour la biso et ça la biso bien to comme déjà ko chiter na émission na biso le bano a soulevé la mine et puis le programme il y a mouvement FPT donc il va souka pour na tout a été donc le basuka pour l'émission donc ça dit na zo invité ba fan na biso ou ba lingara el professeur na ba biso ba Youssouf Lo base la contrôle les autres base la contrôle la boum na bango le plus attendu donc base la baoyoka banzembo kitoko ba mélodie bien baoyoka ba yembeli ya kitoko lisusu niveau prise à pandi lisusu donc ba osepela ba bomba bala na bango ba osepela pela ko ba osepela quant à moi bah s'attendre quand la maman là monte donc bah plaisir tout ça là bon base là ba osepela il y a d'innovant encore tout le cabaret on peut s'en contact na yo na ba bote na yo tout ça là qui na musicien tout ça là qui na médiété tout ça qui na footballeur pour so footballeur tu es c'est des noms à celle là tout à moi dada médiété fois celle là moi la taille bonga voilà en tant que musicien nous ni tout le cabaret nango o ko ça batu bien ndeko na ngai Sandra Niembo l'espace ngomba lisala ngomba tuzana yawa ayoka ke Youssouf mutu azalaki awa l'espace lisala ngomba pe musicien FPT to ko kabana nini et puis on peut ça ba mbote na yo et puis contact na voilà la dernière fois le jour on a voulu na question merci na basia ou ba ya biso na l'espace Sandra Niembo et puis Dédic Luba pour les gérants. Voilà, la gérant la biso. C'est-à-dire tout ya miki. C'est-à-dire boye bageno li sala ngomba mo rezala na Kinshasa na pompage kaka. C'est-à-dire bana mbinza ya bandal, ya kitambo, ya wapi ya ngalema. C'est-à-dire espace oyo bino mo bomonika moi design. C'est-à-dire so za na besoin à fête. Vous avez besoin de manifestation, mon anniversaire, tout. Oui, kaka. Oui, kaka. Il y a tout coupé donc. Et puis, vous avez un podium à concert. Non, oui, podium pas concert. On a un instrument à bango. Voilà, donc, ceux qui ont un matériel, moi, aussi, ceux qui ont organisé, moi, festin, moi, concert, artiste, espace, c'est-à-dire espace où ils ont chômé. Oui, ma camouflage, donc, il y a besoin de contacter les réseaux sociaux. Vous tapez Youssouf El Piano sur Facebook. Pour mon invitation, pour sur la langue. Là, comme la mouton, moi, mouton, ça aurait répondre sur la langue. Na WhatsApp, plus 243 9 donc 49 45 379 donc 99 45 379 99 45 379 on nous si il y a ma bébé moi na lobby ou bien quand moi c'est si binoté toi bateau na parfait donc à Youssouf Koto no so là il faut à Youssouf Koto prochainement le babo bon ça et ko edenga pe et ko lisa sous moi zolozi na cadre mais idéologie mikolo to lo ba sokoza ne loka o lobate betata siffler ça dit betata siffler so moninga non au contrôle na bino vanda bien ta siffla mon ya boyoko betate ata betata siffler ke no du ça dit voilà quoi na bosente Peter Kalou na papi Kalou ser na Rita Keko ça dit moninga neza faut ka featuring ya Peter Kalou na papi Kalou Nasi Mayemba yoyebi Freddy Kaniki master na yoyebi na bosanité El Chamaï la grande dame El Chamaï la grande dame na États-Unis grand poète John salarié lo ko ndé to kanaki Blanchard Jema master na ya tongo ya kala
papier original. Hein? Bel Air ça yanga neko. Hein? Les tendanciers de Paris, ça dit bah yana bango mais Bel Air ça zali quoi. Ça dit yue bikande au kenda nangai salanga bien. Nazoluka na bosana nazokoka te. Kolinga yo kolinga ye nazokoka te. Je n'en peux plus nalinga yo koleka ye. To katana noté ngana na des annoncés aussi que le mois une minute et puis ça va te lundi bon sentir que tu vas là qui na Youssouf El Piano wana vraiment yanga yakati to aussi ces missions sans que tu remercier ba oya biso yakati ndenge zalaka kaka na ko remercier cameraman nanga oaza ma caméra Snage aide l'image mon 2G Lukman Moudingumba Yaya Babi Moli agence Badem Oversi ya biso za la raso qui tozu biloko na yo et pas na yo to comme ça on a destination na Boma na Kinshasa na Matadi ti n'importe ndako na to tikela yo le boss René Mikobi agence Troika na Ribrabant na Belgique Ribrabant numéro 3 Katia Mabeka la Star Cayenne Diamant Vert de France na pour ça na Katia Mabeka ça dit Katia Mabeka yoka Mustafa Katia Mabeka vraiment taka pe côté autre taka pe côté la Star Cayenne ozoka Katia Mabeka vraiment ka yo Mustafa siko na loba ndenge nini na ko expliquer ba tundeni no Katia Mabeka franchement zala rata au Kamba Libota donc Katia Mabeka la Star Cayenne Diamant Vert de France petite sœur propre beau-frère Claude, papa na Brian, le petit Macron, il y a Zoya, il y a Jolie Mabeka Mokonzaren, Ravel Boyenga, Rav 4, Nakata New York, Emmanuel Moussafu, Tozana Anderson Gianfar Kembo, Wana Mwalim Nangai, Anderson Gianfar Kembo, na Paris, Tantine Dodi na Paris, merci vraiment d'avoir encouragement na yo, le Bessala Kinga bien, Zalara bien ceux qui bo Hollanda biso. Ba critique e fois zalaka ba encouragement zalaka et salaka ke musale kola ne na ibisa bino ke bo mesana kananga Mustafa Malembe MAG tu es déjà Magabi na Angola maman le kinanga vraiment maman malgré musika uzalaka na kati ya motema mwana na yo Korega les grands couturiers na kati ya Luanda wana Jika Immortel Sarkasko si Mukadu artiste na biso ya mabele single zoya bo sentir rango masana nga yakati wana vraiment yaya to bandakala Ousmane Gouzele le Firdaouz maître na confirmé on a kata Paris o baboya il faut batuna donc batbaze belé Clarence tout cerveau nani na bwa kite ya Mustafa Kobange assalamu alaikum ya Mustafa alhamdulillah na on continuera à kosenga ko alhamdulillah na o salaki Arimo Dogolongo le Canadien la Sirare yo faut zala kaka pembeni po te to zala kana batu mais te yo vraiment kotana to longola yo ba tutu oyo na bwaki ba muso na bwaki te po ezalaka kaka liste eza molai ngana bino tokutani na mikolo ya mais tozongisa artiste ye ndako mesuré etaki artiste petite dose sali grande effet nazo comprendre tes mains ça me fait danser miliki na nyampuli Nyampuli na miliki Elengien Amedenga sali Les instants sucrés du missing en obscurité Okomi kupusenga na porte des sorties Amedenga saki Nalingie Je ferai tout pour nalingie Nalingie, Nikubile Zalié,
Tu m'as jamais laissé tomber. Tes problèmes sont le mien. Ensemble, on va tout partager. Voilà tes cosses. Ton mari, je non. Je n'ai rien à faire de ta monnaie. Non, je parle d'un bad boy qui finira par tomber. On s'est fâché tous les soirs. Ta jalousie me prend en otage. Fais-vous la merveille. Hein? Santiago Youssouf. Pas ce corps. Saki Olingi Atala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César Kao info plus tala pe mona info plus